Bienvenue dans un nouveau numéro sur Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Kande Tolobaka. Adi Dalumumba l'homme à la taille S, toujours je suis là avec vous. Donc j'espère que vous m'avez tout dans la question. Adi Dalumumba Kenda, Adi Dalumumba Zali, on est là toujours dans Congo Winner Télévision. Tikanzamba Bomba Bino, ba meilleur vena bino, ba bonana nabino. Donc on est là. Je vous aime tellement fidèle. Nyon sur Congo Winner Télévision. Balobi 2023 Oeza Makambo Yasika. Tellement balobi 2023 Makambo Yasika. C'est que il faut tout changer Makambo Nyon sur la Congo Winner Télévision. Balobi janvier. Vous ressentir que moi changement il y a Nyon sur la Congo Winner Télévision. Tikanzamba Bomba Biso. Abombi biso po to sisi 2022 la mikarata noté famille na biso mobimba babatami nzamba zipi bango toujours na bomba melna biso toujours on est là toujours en bonne forme santé kitoko on est là toujours na Congo Winner Télévision. Mbote bonjour na yo balobi mama Saraka Bundi mosaleki ngolo na mwindo mosaleki ngolo na musielo la Créopatre balobi nzela mine lokola nzela lola pourquoi pas à Clara Itoko donc mbote na yo babona na yo nzambe ya bomba bino pe a continuer toujours ko Bomba Bino. Pourquoi pas balobi Fabrice Kabound meilleur venayo bonana nayo partout aux alliés place aux alliés en France. Nzamba Bomba yo malgré Adi Dalumumba zolo bakaka ke hein Nzamba Bomba yo faut comprendre pourquoi Adi Dalumumba zolo Nzamba Bomba yo Fabrice Kabound toujours tozawana et ko sala moi bien qui toko ma Kasi Tikanzamba Bomba Bino. Là je salue aussi meilleur venayo à mon pasteur que j'aime beaucoup balobi pasteur au service de Kajangu Tikanzamba Pesa Susunzoto Makasi. On est là toujours ensemble toujours en 2023 Oyetozo Kenilango mono bonana nabino nyonso bonana nabino nyonso. Là je salue aussi mes enfants que j'aime beaucoup. Merveille à vous, je vous aime beaucoup tonton Alinga Rabino Makasi. Je suis là derrière vous Tikanzamba Bomba Bino puis meilleur venabino. Là je salue Kenaya Mbala, je te salue. Gros bisous nayo, pourquoi pas Précieuse Mbala Tikanzambe à protéger Bino mes enfants, pourquoi pas Anaïs hein Anaïs, je te salue aussi donc gros bisous nayo mon enfant, pourquoi pas Kenaya je te salue, pourquoi pas ceux qui n'ont pas na sali Lisumu René Dimbala mes enfants je vous aime beaucoup René Dimbala Azael Mbala Kenaya Mbala Précieuse Mbala je vous aime beaucoup gros bisous nabino tonton Alinga Rabino meilleur V na bino nyonso pourquoi pas Ninel Okemba presque Okemba Freddy Lotis bino nyonso na ye les sous liboso na bino poto solanga na bino parce que moi makambo ngo komi ko tenga moment ndam musique ya Congo tozo yebate ezokende wapi to linga to sala nini sous na musique ya Congo. J'espère que biso tout yebi guerre résolika entre Ferregola et Bill Clinton et Cléo. Toye ba vérité nango lelo na émission nini bazo wela. Est-ce que zaka likambo ya dynastie to likambo Suzana Sela ya makambo ya dynastie wana. Tomoni biso nyonso pe tolandi ba image na ba l'autre chaîne là. Tomoni peut-être ndenge nini bana ya clan Wenge Fabricaz na hérité Watanabe Goga na Motona Tembe. Nini salamaki na aéroport kuna na Luanda. Torobeta masolong awa ba supporter babundi to babundi ti héritier Watanabe abeti na stade abeti abeti na Luanda Fabricaz est-ce abeti to abeti ti nyonso toroye bango awa donc to beta mo masolonga na bino to partager na bino mo masolo ba avis na bino soko moni peut-être pe Adi Dalumumba lobi likambo yango te mo commentaire na yo et ko sala biso moi bien po to e bandere nini ya ko développer masolongo to baka mutu nyonso na mukila e barate to apprendra ka toujours bo comprendre nga par rapport ya voix to pe ya grippe naza na ngobo comprendre kara ndenge nini Adi Dalumumba za kolobela na lingi na lobana no boto sola na bino c'est Léo Bill Clinton bozo na kiti bovanda na to sola parce que nde na omona makambongo e kende mo mabe na robenga to bengena patron na bino to bengena collabo na bino bon faire cher de poule yo na obengo sima yo za na mpanzi na sola na na Bill Clinton na Cléo comprendre l'homme à la taille c'est toujours nazo sola na ba mission na biso ya Congo ba yebaka ndenge nini ya ko solo là parce que ceux qui na site ko sola na bango na okena ngambo ya déplique pomba
Total no acoustique on rabeta to esimbi te trop so lango toujours na Congo Winner Télévision ba bonana na bino le susu ba fidèle tout ya Congo Winner Télévision on a besoin que bino tombo commentaka botika rapé moi combo pour Adida Lumumba enregistrera bino moi mabanga pesa la mo elenge pourquoi pas ba fani na ya TikTok et que ça la moi elengi c'est le Bill Clinton dit na 20 bino na ba te no bandana na nani bino mbale mikolo donc mikolo ya tongo bino mo bo mona te eloko bino mbale bo sala bo fin ça non de la forêt tout cela non on a bino en face parce que mais j'excuse parce que batu nyonso bo so ba so la na bino peut-être bo comprendre bango te mais non nga di da Lumumba parce qu'on a ina so la na bino ninyo na ina so la na bino c'est Léo bandanga na yeba yo to banda musique au banda déjà aux années dernières succès banda na Dick Road cri au bois kaka o nga na bossa na raté ti lelo ti na ota mutu na se na yebi ke cri oyo et pataka o esalaka succès o c'est le yeba na avant ya maison mère ezalaka depuis na Dick Road yoka pasi na moto leki na ye na zungu a papa lelo asombi Vespa donc kriwana oh ça la pas mbutalikazo nante ngana yeba ko pas Dick Road na kriwana na temps on appelle ba série on a sur ba série combien pe na yeba rajouter AGTK tozo ki pe na okola Bill Clinton yo pe vanda na to sola non papa na ngai avant on a côté na ba profondeur ma so na bino yo bo na se leo ngalo na oloba na bino mbale na yebaka yo bande pa ya Jolino osalaka mamana succès guerre na bino zalaka na se leo boye ko se retrouver bino mibale na maison mère na maison mère bo bande ko travailler le cola ba travailleur y a de la forêt bozala ki na dio moko bozala ki na union moko entre vous deux j'espère que naza contre yote naza pe contre yote Bill naza pe contre c'est yote ngana 20 000 pour na te ya bino mais non bo vandi wana pe boyo kanga ona oloba na pese pe mutu te liloba franchement photo sur la bien to yo kana ngana bino parce que na ko mona mo manki me comme kota na musique donc bolobi que boza clan wenge bozara na boyokani clan wenge et salibino lelo yo bozala o bozali ya on a lingina yeba nini oye salibino bowela Bill Clinton a landio on le dit bien la question a posé le dit bien dynastie elinga ko bima banda déjà 2021 si je me trompe pas si peut-être je m'abuse pas elinga ko bima banda 2021 Bill Clinton opesi avinayo olobi ni ka bosangana ki masana bino collègue na bino sele Ferrigola abenga ki bino etant que bo wuti ndaku moko tata moko bo sala mwelo komo bo soutenir ne konabino Ferrigola mais ezala ba crime soso yo buakaki iyo lele mona liboso kombo na ezalaki nde bo sala kana ba maison na les marquis osali ba cri wana toyokaki yango pe kam de bimaki comme si on dirait ezalaki flash o ba buakaki ya cri wana ndo buakaki mais loko epesi yo passe Bill Clinton ndenge balongoli kombo ya papa na yo Weranson na album ya Dynasty faire abenga kibino Bill ezalaki po bo soutenir ye to bo bando travailler na ye première question Bill Clinton deuxième question na ngezali est-ce que va bo sala makambo wana ndenge se faire abenga kibino est-ce que pesa kibino ba cacher na bino c'est à toi de me répondre. Wana, réfléchir pour répondre à Bill Clinton. Maintenant, n'ayez pas c'est Léo. C'est Léo. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce
qui ne va pas, mon frère? Bill Clinton a un déconnayo. Entre vous deux, oh, kuna lobike, je n'ai jamais causé la amia, c'est Léo Scram. Totika peut causer la camarade. Mais tant que tu as causé la camarade, na maison mère, vous allez banani. Ba travailleur ya wera. Parce que pas ya wera, tant que vous avez travaillé, il faut bosser la bino parce que c'est éducation wera peut sa binoté. Mais bino bobimi na ba stratégie na bino msous. C'est Léon de Konanga. Oui, félicitations premièrement na kombe obeti. Bien sûr, au défendre faire comme collègue nayo, comme ami nayo, comme collabo nayo. C'est le rose en autorité. Tant que le bic est album il y a Dynasty, il y a nani, il y a Ferregola. Oui, faire appel si bino banzempo. Appel si bino bakri. Bino mope boyena bakri na bino. Est-ce que Bill a faute pour y a créé cri na yé à Bouaki? Est-ce que c'est le yo faut que Bill Clinton à Bouaka ex-patron na bino Weranson na album ya Dynasty parce que bino nyonso faire a bengisi bozaba na tata moko bouti pa ya Weranson. L'ingratitude est condamnable. C'est Léo. Ceux qui ont un ranking na Wera, il faut que Bill a un ranking na Wera, c'est Léo quand même. Mais au lieu de makambo mususu yemo ko Ferregola défendre yango. Comment que yo c'est le comme ko défendre Ferregola? Si je comprends bien, c'est que c'est le yo yebi makambo o yo bo salana Ferregola. Na yo explication ya Bill Clinton par rapport à Dynasty. Na yo explication na yo. Comment que bino bila lobi ke boloba ki générique zika ki ya Dynasty. Moye bima ezate. Comment bila récupérer moi ba cri na ye mususa boire na Dynasty tant boloba ki ziki akeko kotisango na oya ye générique. Malgré zobeta ba générique parce que nyon se beti na Congo en tout cas monotonie na monotonie. Monotonie na monotonie donc ma mission na biso botika polémique botika na mafinga mais bo travailler oyebi eloko ça biso bien parce que na internet l'état a la raté to soigni to bongisi to soigni to bongisi biso mo batata biso mo ba maman biso mo ba maître avocat biso mo ba magistrat kaka na kati internet. Je ne veux pas dire qu'on a quatre internet, comment je peux dire, magistrat, cour suprême, c'est que photo c'est pas normal. Moi je vous dis c'est pas normal. C'est pas normal. C'est le Bill Clinton en déconnaille. Bill Clinton c'est le hasard de Konayo. Bouti maman moko. Ezalaki ke bouti maman moko bouti tata moko le pa ya Weranson na maman Sylvie Mampata. Besoin conseil ya Weranson. Besoin conseil ya maman Sylvie Mampata. Bowe la kanini bino mbale. O tata bino mbale bo beta musique bo servi ka peuple congolais. Bo servi ba étranger. Contraire que bino mbale faut boza tuna dio na bolingo parce que boté ya ba artiste ba alimanda comment to roté ya bino. Bozozo wele la nanu nini elongo bozo wele za ngotina tant ou faire a bengza bino pesa bino ba cacher na bino tant a pesa bino ba cacher na bino mais il faut bozala déjà clair tant o yebi ke mona maya bengzi biso se cacher za tese ki na travail te to za la rapper vérité ba 2023 on est vérité vérité il faut le carnet na bo moina biso 2023 2022 to kosi trop 2023 to koti vérité na 2023 to 2023 ba vantité. Moutou a la vérité, t'es devant nga, c'est que nga a dit le monde en tient pandi. Yo peut pas pêcher le loco ça, la toba pêcher un bon, moko bo son belo, mo lo kwa neza $10, yo ko le bon $50, c'est que faut longwa. Tout à fait le ko la binon ndenge ni bosali la dynastie.
Comment banakala bokoti studio boyembi bosali makamnyo so boboaki lelo bokombo bimisa vérité ke bozwaki mbongo te. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous trahir faire et Tony? Parce que faire attendre on habite on a ba wario on tu ba wario tu. Musique coréen passe hein. Mais passe. Moi je comprends et là on moro boy la musique na biso en dehors il y a ma finga, en dehors il y a polémique. C'est que mission na oyebanati. C'est que mission na oyebanati. En tout cas tout ça la erreur. Tout ça la erreur ma casse. Tout ça la erreur ma casse bande onangai. To beta musique. Tout ça la concurrence y a musique mais il y a ma fingate. Il y a ma fingate quand même. Tout ça la concurrence y a musique. Au lieu que tout le monde finga na tout le monde tonga na tout le monde loba na mabena ba internet. C'est pas la musique. Et la musique était yangote je vous dis. To beta musique, to tombo la drapeau, yamboka. Et le robot là les ati, et le robot potana les ati. Et ça album na yote faire, et ça album na yote c'est le album na yote Bill Clinton. Boye ne ko soutenir moninga na bino collègue na bino. O azalaki na kala azalaki lokola, o le bino Bill Clinton azalaki de capitaine, azalaki chef na bino la maison mais lokola chef d'orchestre. Na kombo ya faire rigola, le padre. Mais pourquoi pas Bozalaka na respect ou na respect ça réciproque. C'est les gens respecté Bill Clinton ont respecté Bill Clinton ont respecté c'est les ont respecté donc tant que vous avez bloqué c'est le respecter Bill pour Bill a respecté Bill respecté c'est le pour c'est le a respecté beaucoup potana kana na sens mo côté tu bo mona ki bobando bimana bobando bim c'est comme na bino eza foyer na bino ba vie na bino et dans le sens et dans le sens ça m'inquiète. Oh, botika ba biloko wana boza mikolo boluka na bosa na promotion ya biloko na bino botuko bimisa o bobeti eyo kanate ezo kanate Markitos kunguli bende soki nini balobakana chengu kulibende yango wana na zyango Macintosh obiso to yebi ntsengu kulibende abimisi eloko to yoka ba tropologie to yoka ba générique na solo mais Bill Clinton a bimisi et l'autre côté fallait bimisi monotonie na monotonie to yoki fait na biso kofi a bimisi et l'autre côté ngana yoka kana matoya ya batu na okota na internet na vérifier na yoka ka balle de match bimi mais et l'autre côté bon mon la place musique na biso kufa bozo mon na comprendre moi muké c'est le quand même moi sur 10 ans moi dé na yo parce que combe on me mi biso na ngambu ya Congo ya RDC na Congo ya Braza sosa pour moi combe pour moi tant on se matin na net na raisonner ba mo roga abiselo félicitations mutu nyonso a imitaka na eloko mutu asali ya malamu c'est ça la musique. Ce que ça les locaux bien faut pas imiter yango et ça donc la acoustique qui fait rigoler bête qui fallait pas moni bon habiter tikanga pena la ndara acoustique na fallait ça la kango malgré ay aigle asali ki aigle na ye po aigle mona même tina sa mai bon moi na muta utile ko tanga akota na mai tu tanga bimisa bimana eloko donc nzambe asala nyamana pe na ba façon na ye tanga talika na musique bi acoustique oyo fait rigoler bête nga pe fona bête c'est ça ce que bobé nga monotonie pour parce que alandi eloko moninga sali ya bien ce qui peut faire pas alandi eloko ya fali ya bien trop bête les maboko poser musique na biso tambula bongo biso nde rumba biso lo mususte na Congo biso rumba sans rumba rien biso nde rumba biso nde rumba to boy la biso ba R&B boy la biso ba hip hop biso ba fena biso ba tabule ba papa la biso ba tabule ba rochero ba dilu ba ni ba tikeli biso nde rumba batikela biso nde rumba batikela biso ba dekaleta
batikela biso ba R&B te batikela biso ba hip hop te ba R&B faut bokene ba States ba wapi Congo rumba donc c'est Léona Bill Clinton toyokana bino mbale loko bowele ça te bosala bo elo on a comprendre malgré ça collègue na bino tango eza cop ya muninga tango boya ko boka bo mise énergie na bino pourquoi pas bosala ki contrat pourquoi pas signer ba papier ah ya au pèse nzembo moko ça va toyoka ni ndenge ni sikona ba kringa na oboka toyoka ni ndenge ni na musalo nga na kosala c'est ça c'est qu'il fallait faire mais lelo bobebani lelo bokomo bimsango mutakala excuser na terme bokomo bimsango na ba réseaux sociaux poto ça na ngonini pourquoi pas na début bolakisa biso bandeli ndenge boyoka naki pourquoi pas bolakisa biso na bandeli na ndenge boyoka naki après ko beba na bino tiko bokomo bimsa ba vérité na ba télévision non to ko accepter ngote to boyi bobande au moins de bobanda kango en huis clos bosil zango peka entre bino en huis clos c'est le yo boyo kana nande kono Bill Clinton malgo betake 12 na matanga mais elobeli eloko tepo ya ki bo solo la alobi pe bobenga na kate bo solo na kate wane concerné bino mais oya biso to ana posa ya bonne musique a on a kati ya Congo to ana posa biswani te to ana posa barankine te to ana posa biloba lo bana bino te mais to ana posa ya musique to ana posa musique musique qui n'est autant on dépose ça. Toi la pose ça babilo comme ce soir là. J'espère que bino mbale boyo ki ngatu boko zo ba kiti bo telemi na bino bokena bino botiki na kiti moko. Botiki na kiti moko pour na sola nano. Na ibata azaki aza leader na bino to aza collabo na bino to pe bo signer contrat entre bino na bino on est concerné bino. Bon, faire rigoler yana. Va non des padres. Nicolo ça succès bagolo pour aller le fort. Mais sentir n'ogi moi extrait à générique nous hein et qui est bien mais ce qu'on béton ce qu'on a qu'il est le que beaucoup pour y ça la monotonie pour simbi toucher hein pour toi ébi de dynastie premier volume et c'est mettre la deuxième volume total la souris générique est-ce que voilà tout sur là non faire rigoler n'a tout dans dynastie de boyo kana inde dynastie zalaki il fallait bobe ton na lingala to bobe ton en français fallait makambo ile na Congo limzanga faire ne la tan comme fallait misu na yo donc na ebike boyo kana raté boko kana miyo na petit talingate voilà ça analyse dans les temps chroniqueur tant comme ça na tout na nanu faire rigoler yo tango yo kana na ba masana yo likambo dynastie bo sola ndeni o sola ina bango ba aider gratuitement ba aider na na ndenge mo tant que collègue na bango to osunga o yebsa ki bango penda ke mona mai na album na ngai dynastie boya otanga poa na za na moi transport mo po monsieur za la rabongo transport mususu o mali ba loenge ba sens monsieur za kana ina kabela mutu mbongo mais e bala na taille na été na âge na été na le lenge la physique na été mais na le baga qui transport mutu mso afutara mutu na nzela transport ago pe so $100 mais ayo ka soni po le bano $100 ki afuti ya episo ka ke weza transport na yo o futata transport mais jusqu'au faut na maïle pour comprendre que les transport que les salaire au soleil na bango ndeni au soleil na bango ke bana mai na opesa bino transport to bana mai boya botsa ta banzembo moko botanga pe po boye bandeni ezala za bongo te za bongo te pour photo za rappeler clair na makap na biso pour salaire monsieur ezala ke ya obito tsa banzembo moko to tsinzembo moko mais boakela mo mabanga o to boakela mo mabanga o to mutu moko alingi bayemba ye bozwi mabanga olobi bon nzembo oyo mutu apesi yo mbongo alobi ke na posa bayembanga peut-être poni temps mosusu mutu anga alingi ka Bill Clinton mutu ayembela ye mais marché ye na maboko afere est-ce que fere yo opesa ye nzembo ayembela mutu wana to okoloba ke Bill Clinton caché na yango oyo mutu moko apesi nga alobi ke na pesa oyembela ye est-ce que bosala ngo bongo to bosala ngo bongo ti donc eloko est compliqué nga tisko yango ti bo banda ko benda na entre bino na bino c'est pas bien c'est pas propre yo eza vision na yo bango ba otambola selon vision na yo dynastie et outi pas ya Bill Clinton te et outi pas Léoté au bengi bango de ba accompagner yo par rapport ya vision na yo o raisonner bana mai to utaka et pas ya papa moko
de la forêt. Pour autant à combo. Mais au cas où lelo yo ndi mara papa na bino zaka en sorte que comme lelo bila bimsa so ba secret ni le cœur yo ba parti nyonso bila boaka de la forêt yo olongoli yango okosi ke générique Zika. Générique Zika après subitement Bill Clinton a mon nango tous. Fait rigoler, c'est vrai ou c'est faux? Répondre ngana. Nana pose avec explication belete yo répondre ngaka vrai ou faux? Vrai, Zika qui? Bien. Et Zika qui? Ce qu'on va partir dans bimisi la générique ou tu vois. T'as la boutique au troublé nga bino misato. Bo betanga mutu. To yo kanana bino. Fait rigoler. Au moins mutu a repeli sa moto yo. Eza yo. Pe mutu aza capable ya ko boma moto. Guerre ya sel yo na Bill Clinton c'est toi. Soki yo pozo tia nungu nungu. Faire ekitisa yo. Et dindisa yo. Parce que kolingate na minute yo dynastie yo kana esusti. Et comme est-ce que polémique ya sele yo na Bill Clinton. Pour en vrai dire bango mi balé mutaza pena na moi actualité mukeza ka sele pour être clair. Ya sele yo. Bill Clinton a mekaki un peu kolimo. Mais comment que bino bolobi na muninga que bino bobenga ki asa acha bino poa. C'est pas dire que ndenge bobenga ki acha bino poa na oyebisa yo fait rigola. C'est pas dire que ndenge bobenga ki bila cha poa na dynastie et li kolaksa ke Bill il faut akangisa ba ennemi no o yo lo banana bango te Bill pe faut akangisa bango ba ennemi. Non, yo so za na kande ya mutu et concerné Bill Clinton te en réalité hein? Bill Clinton a solana fali bien. Comment que yo o pe ki sa ye azala ki point de presse na Yohana. Quand vous allez point de presse na Yohana. Non, à ça la conférence de presse. Tant Bill Clinton a sali conférence de presse. Atangi na ye abatu nie pas le que pour le moment numéro 1 muto azo pesa la fierté ba mitié za fali. Selon envie na ye, c'est pas dire que nenga ye me pas na yo faire effort bandara ko adorer yo. Toi bandara ko kumisa non. Il est sincère, alobi clair, alobi na vérité, opinion na yé, alobi ezali fali poupa. Rien n'empêche que n'enga tangi kombo fali poupa aya aussi sa musa na ina dynastie. Tobo komi sa epe ennemi na bino non, aze ennemi na bino te, aye asali musa na yé, aye des collègues na yé, aye des nin. C'est pas dire que n'enga aide yo, c'est que yé na fali faut baza ba ennemi non. Et donc on dit tozo boye yango, tozo déplorer nde yango to lingati. Donc c'est pour cela que to lingande bolingo za la bomoko. Ba musicien bozala bomoko na kati ya République démocratique du Congo. Tokende ko défendre RDC na biso na musique ni musika lokola ndeti football, tokenda ko défendre RDC na ba pays Afrique belé ba Cameroun, ba Tchad, ba Cap Vert, ba Gabon, ba Sénégal, partout au monde ango. Tout à fait le rôle bino. Dans ce tolobi qui c'est qu'il faut beaucoup de ba musicien logo. Beaucoup de ba musicien loco quand même. Vous avez une internationalité. Pour ce tolobi international, il faut beaucoup qui nous défendre dans le drapeau de Libanda. Mais bino la bino a wana beaucoup on a défendre dans musique la bino te beaucoup on a défendre dans drapeau la bino te. Moi pour na la clair na préféré na yo kana ngai musique ba Brazzaville. Vous allez sentir que bango pas na bango bazalaka clé. Ba beta musique quand même les instrumental moko mais ba beta ka musique. Rogaro. O tati kuna pe susu DJ nini Arafa a beti su ya yepe. Et ça la succès. Parce que tombe le drapeau na bino le drapeau na bango ya Congo Brazzaville. Pourquoi pas bino ba congolais ya awa? N'importe quoi. Fais rigoler. S'il te plaît, solo là, salsa réunion, benga ba collègue na yo. Batika et loko ba osala parce que et sonné bien ti. Et sonné bien ti, yepsa ba collègue na yo, ba solo là, ba yeba ko solo là, ba yeba ko soigner relation, bo sa la promotion ya dynastie, ceux qui bossi sa studio te bossi sa studio, pour lelo toyoka bonne musique parce que toyebi fait rigola o makasi pona Congo awa. Pour te dire vrai, moutako beta rumba kitoko o a raisonner a raison que c'est la biso ba tabulai ba rochero ba madilo ba pepe kale banan. À part faire na mona raison mututi pour faire ne muturumba nde code ya rumbe vandi et pas ya faire rigola
Oya oboya nga se mukina e. Wana lobi Adi da Lumumba. Pour faire rigoler nde muta vandi si rumba congolaise. Obiso to donc yena na beta libanda te azakara na idéologie ya rumba congolais. Aboyine ko beta ba UPA. Aboyina ye. Musique na biso za rumba. Eza ba R&B biso toyoka ne ba rumba o ba mama miliabel ba betela biso ba mama chala mola ba betela biso pe asona ba mama beti masikidi ba pongo love ba to bele ba beta rumba o biso ti lelo e beta kaka yalo wanga na ke mo terrasse mo na vandi bona mela mo eloko moko boye mo brasserie moko boye na tanga kombote pona fula bino bopira kombe. Non mais le temps on met les locaux on a il faut na yo kapina ba biloko moko ba Maya ba Doudou ba Carlito non sentir bien à l'aise kena yo ka ba musique moya ki lelo ki sa ya bo soto ya ba salité ngana ko ka musique wana te mais bo bon rumba et que ça la biso bien merci j'espère que côté tellement na yo ngana auto silisi que no na cirque qui conseille nga benga ba massa no ba libandana bo vanda bo sole que ça la moi bien merci j'espère que tous allez qui se coacher branché toujours na Congo Winner Télévision avec Adi da Lumumba Loma la taille S1 moi mbala boya mbanda moi mbali aboya na ceux qui sont le parla donc on est là toujours nabino ensemble na Congo Winner Télévision merci à toi aussi balobi la Créopatre balobi Saraka Bundi moi ça le Kingola la Mwindo moi ça le Kingola la Monsielo je te salue ba gros bisous à toi donc j'espère que vous avez bien place aux alines zamba bombayo à continuer toujours ko bombayo baxelo o ezangi pe ba meilleur venayo là je salue aussi à Clara Itoko donc Clara Itoko a dit dans le monde la western et que ça la moins bien abeta moi tour tala ba fête biso to fait raté to fait taka balede fête na biso ka balé 5 donc yonde et sili janvier mobimba to baninde sko makamu so ya sika ndeska na tsebino na début tozo continuer sur ma solo na biso. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que bano mi balé ba teti ba mise mi balo ba teti ba yo kakate excusez na bengi bino bana pour boza ba teti bino balé bo kakate ay fabrication ya kavandana zambina ngai wata vandana bino balé bo vanda le plateau moko na ngai to sola na bino premièrement bino balé na félicitations na bino moi ça me fait peut-être du bien. Et ça linga bien. So bino bo kansa bino bo sali guerre bino mbale mais bo sali guerre te. Bo kende ko tombo la drapeau bo latine que RDC zelo kamakas na mboka bapaya. C'est ça musique to lukande yango wana. Di, c'est quoi ça? Musique ne to lukande yango wana telisko ba bangolais ba kabwani deux parties. Parti yo Ferré et parti yo Wata partout yo fabrigas beaucoup de lisco bino mbale bokitina na aéroport malgré bolo bana été bobeta na bakarana na avion on est tellement na bino na kota te na kota po kama tsabino mapeka et donc bien que ezaka ke on a sepeli na autant bokita na aéroport population ya bangolais de ba ko mbabila ba shungu bango tout baye okuna ya fabrication okuna ya fe ya wata faire au côté nga bolongo na plante na sola na banga masona bino na banda sola bango bazagité bino pe bolongo boko tanga trop nazo ebisa yo elenga musique ndela bongo botika kande ba fanatique babundela rabino lokola ndenga zalaka guerre ya wenge. Ndenga zaka guerre ya wenge 4x4 tant ba ko kabwana wera kena ngambu na ebi papa chéri kena ngambu na e guerre koti ya musique mais bango mi bale ba ko chaka na bango bana na bana ba otanga na école moko mais ba tikilika biso ba fanatique na bango topotana et comme pendant que izalaka ntanga kale zalaka to bo bebani na mwasi na yo o kabena wenge kute kabwana bongo biso bo potani na mutu bo akende di yenani wenge kute kabwana bongo ye elokote oya beti stade okuna beti stade oya beti Olympia okuna kia beti Olympia okuna beti Zenith okuna kia beti double Zenith okuna kia beti Palais des Sports okuna kia beti. C'est ça la musique bango pas na bango bazaki na objectif moko
Oui, Ranajibe bazaki un objectif moko. Objectif ni bazalaki entre bango mbale. Objectif bazalaki nango batombola drapeau ya mboka. Batombola drapeau ya mboka. Place sikoyo ba étranger babanda ko banga ba congolais. Nanzela ya bato na mibale. Nanzela ya bato na mibale. Lelo to ebaki guerre ezalaki nani? Ezalaki Fali Ipupa na Ferré. Mais lelo fallait bêtiste de sali plein hérité par le but non, ngabe na ko tikate. Ti moto na temba beti malgré ton daité. Na beti ndule. Yo c'est pour ça que dans le bac il faut pas bander la 0-0. Pour na mi to muta gagner muta sati na stade des Martyrs. Pour muta gagner kati le numéro 1 na stade des Martyrs c'est Weranson. En dehors Weranson muta za souté. Fallait tondi ce stade pour wera tondi saka abetaka abinaka soyokanaka lumière ezalaka kitoko nyonso ela complet. Ba spectacle la solo. Tilelo mutu na beta santé. Fallait ça lui plaît. Mais yembiti. Asali spectacle était. Ba musicien na ba yembiti. Mais au satiscoyo hérité à plus de 80 000, mais il y a côté 50 000 ou 60 000. Ouane talibino pour biso tout le monde déjà que batu ba kotaki. Donc c'est un gars à féliciter. Lumière, son, l'oyembo, spectacle, ba musicien, habillement, c'est ça. Oh ezanga qui pas Fali et qui pas ya héritier. Oh ezanga qui pas héritier et qui pas ya Fali Ipupa. Entre tabiso nyonso to yeba qui conquérir ya Fali Ipupa ezala faire. Mais ndengani lelo to commence la comparaison entre Fali na héritier. Donc faut on dit parce que héritier c'est qui pas comme migrant. C'est comme migrant. Maintenant ce qu'il y a alors qui a sur un niveau, il y a Fabregas, Fabregas a tiré ba niveau, il y a ba Déplique, il y a ba Robino. Pour Fabregas pe po yo otonima yo pe motona tembe beta stade. Voilà ce que tu vas comparer binomi balende bovandelinga wana. Félicitations na yo pe Fabregas na générique obeti en tout cas bo potana pinana kombe na masana yo sele yo bana tata moko en tout cas félicitations na bino. Bino mbale botre basile mna reçoit encore. Bon mikolo ma casse, je vous dis. Boubé sa biso musique. Boubé ta musique. Boké na Luanda. Bino boubé ta on a ndenge moko ke bo soa na rabo discuter te. Mais biso yoto on pesa mino merci pour bo tombola ne drapeau ya mboka na biso. Et ça la biso ne bien. Pour ce drapeau mboka na biso tombola na Luanda te, c'est que nyangana ndi mabino te. Tel me tombo mikuna. C'est que bo pesa valeur na mboka ya Fati béton. Nyonso na ya fierté na biso ba congolais. C'est que loin de Ebi déjà que Congo basal sa enregistré na makamandule. Congo basal sa enregistré na makamba guerre. Malgré tout kufa kufana est. Vous comprenez? Congo basal sa enregistré na makamba football. Til le pays mo côté Afrique que tellement na RDC na makamba balle. Til le pays mo côté Afrique que tellement na RDC na makamba musique. Là et lobby a dit dans le Lumumba l'homme la taille. Est-ce que boyango ta commentaire le bas na kosi. Telemisa pays moko wana to musicien moko ya pays Afrique ko telema na ba musicien na biso na Congo azate oh mutu lokola o benga zoki Davido est-ce que Davido pena hotel matana bébé tanda malgré bébé tanda kola ye pena Davido pena ba beta pena ba telema na podium banda deux jours na podium yena Bill Clinton abela AV7 akpe ana pena mo ya ko kati. Ba musicien au bino bo banga libanda ba pays étranger bango ba banga bino baza ko envier bino mais comment que bino beaucoup ko envier bango bino bolongo la ka distraction bolongo la ka ko swana na biso ba musicien na biso ya Congo to vandisa musique na biso ya kala to vandisa mutaleki muto azate to beta musique biso nyonso oh eza nini ya rumba congolaise to beta musique ko to tika ba bêtise. Bokinga bino mbale kutu mwana gangi la bino zate mwe pena lubala bino zate po mutaleki mutukuna na ngola zate bino mbale nde bo tomboli drapeau na biso donc ngabo sala o aleki te nga ce qui est important zakaka bende les drapeaux ya mboka sa nini et tombwami c'est tout c'est que je suis fier je suis Adida Lumumba de père et de mère yango to lobaki ke docteur Chanita ngayaki
na proposition oyo avant mutu nyonso ngana za la président de la république on a za la député photo landela est-ce que ça de père de mère soit ça de père de mère te akoki ko postuler te po yango zo mona ke ba demi Dakar yango zo mona ke mboka ezoke na kokufa musique ezoke na kokufa football eke na kokufa nyonso eke na kokufa enseignement c'est kufa kutu déjà bandaka na kati ya mboka oyo. Merci, j'espère que tu as eu mon analyse nabino. Yamabe to le baraté pe to finga raté to le baraté mabete mona senga bolim sezate po piso senga bolim c'est pour TV moko ba te belé batala ngo pe ba owe la télé comme toujours na Congo Winner Télévision avec Sarah Kabonde de la Créopatre moi ça le kingo na mundo moi ça le kingo na musiel. Merci na ba fani nyonso na ba commentaire na bino na nebo like nebo za ko s'abonner toujours na Congo Winner to komataka se komataka tika nzamba bomba bino. Bozalara toujours fidèle na biso po biso to ara bana misala na bino 42 na episode bino Adida Lumumba zalara toujours fier na bino biso to bana misala na biso to ça pardon to bana misala na bino toujours na Congo Winner Télévision to senga rande ba dema to sala ba dema na bino o bino mosengaka meilleur ve na bino ba fidèle na nga tout ya Congo Winner to pe ya TikTok nzamba bomba bino meilleur ve à mes enfants que j'aime beaucoup balobi René Di Mbala gros bisous à toi tonton thème toujours ndeka na lobaka René Di Mbala que j'aime beaucoup là où tu es. Pourquoi pas apprécier Mbala, je te salue aussi, bah, gros bisous Nayo, là où tu es. Pourquoi pas Azael, gros bisous à toi. Hein, place aux Alissou, je t'aime beaucoup. Pourquoi pas Osona Bosani Segenake, prison. Kenayambala, gros bisous à toi, place aux Ali, donc je vous aime tellement, bah gros bisous Nabino. Là je salue aussi Balobi, Yemoko Nyota, hein? Sandra Nyota, je te salue, gros bisous à toi, pourquoi pas Balobi, Sarah Tumba, gros bisous à toi, donc merci à toi aussi, hein, Balobi. Eloli Katendez, gros bisous à toi de cœur. Toujours na Adida Lumumba, Nzamba Bomba Bino, toujours na Congo Winner. Merci na Bino Bozu Libaku ya Kolanda. Merci na Bozu Pena Tan Yakuyo Kanalize Adida Lumumba Sali. Si y a ba remarque boko mapoto ba nini tokoloba ni mpe tokoloba lisusuté ni torobaksani torobaksate. Là je salue papa Bennett Mbala, je te salue là où tu es, Bambote na yo. Ngana Bino tokutani prochaine numéro. Bye, ba meilleur ve ba bonana na Bino tokutani mokolo nzamba kolingaka tope akobomba biso ngana bino tokutani prochain numéro. Bye.